nani ndoki nani ndendoki bande ko balandi botambusa makanisi na mayema komela bino na mabota na mayema komela bino na mosala tango kaka mondela kangaka baindo na pauvreté na lokola misale za kate na mboka batangisa bato prier sans cesse bato ya l'église de sommeil bakoma kokota tina mapango ya bato soko bakutaki ozolala balingi yo nano babandi konganga pe bolandi déclaration ya responsable ya PAM très à l'aise à bon, je suis désolé tolinga kito sunga bango po bazé victime ya babitumba ya ba épidémie nzala bon ba s'entêter très à l'aise à se reprocher okenda na balabala siko kokola okukuta bakulutu yonso ya basi oyo yo yebaka bandi bolingo banda yo aka mwana moke tele lokuti bango kana na zunguruke babare yonso bayeba bango masanga yonso ebimaka bango bayebi guna yango donc okenda liso hôpital ete bamosu bakoma kokenda soko na bapevi ya longo kuna pe bazena na kaye soko ya consultation na bango basusu bakoma na l'église de réveil basala soko chambre haute selon bango moko ndenge bakolobaka. Mais sur place, on a bato babandi moto na mota bandi ko sala équivoque na ye. Ah yango vraiment pour avant ko bima faut ko sambela. Ah vraiment mboka oyo penza donc to tambola kaka na satana. Na moto ya yekoli mosala assez inutile. Moto faza na maîtrise à français, moto foyer ba ko manyola lopoto ko leka bango moko baye ba kolonkota. E bande ko ya Butembo tata sungaki bankoko milimo bankoko kotaki kati na bango balobi te biloko yo to moni yango clair te il faut to analyser ba ti pression na OCC Kinshasa biloko yonso wana 300 tonnes epola tango babandi ko parler en langue shikara bondo bondo marakara mara shisha molimo bandi ko loba ngai pakara mashikara mabondo tata mwasi na bino surtout soko akana mboka surtout soko zena na vie moko misérable tata mwasi wana abandi ko kange mandoki matondo bande ko balandi ya émission baindo bolamuka mboto mabota mabino mbote na bande ko yonso bokolanda kabiso awa na République démocratique ya Congo mbote pe na bino bande ko yonso boyebi bongo kolanda biso libanda ya mboka na nzila bongo ya internet pona mbala yoko lisusu tomeseni koloba émission baindo bolamuka ekoyaka o mabota mabino na tina se yoko koluka kozongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamu ntango moindo azeko tambola na kozanga conscience yango moindo alei na fulu yango moindo alatina basuva toma ya tombola na mokuse moindo mobola ya mbonzoka ye moto afandi na mabele ye tondankita talantina nesongi ya nzila fumukusu kia mzala mpanda na ngola bayeli susu bongo kokoba misala ya 1921 ponini te bangunza kati na religion africaine vutuka mfumu kimbangu bayeli susu bongo kozongisa moindo na esika abungela talantina manaka ye kobiange maka bongo baindo bo lamuka tokoliki ya mikolomi tolobaki toko sala mingi masolo lisusu ya analyse mpo ya kolamusa lisusu makanisi ya bandeko mpo ya kosekwisa lisusu conscience mpo ya kosekwisa lisusu emoneli mosusu ya sika na makanisi ya bato ete esalaki mosala na yango ya kolalisa baindo pongi religion esalaki mosala na yango ya kolalisa baindo pongi pe baome politike baye lisusu kobakisa mosala mana kolalisa baindo pongi baome de science ekokamwisa bandeko batangi mwa mingi na betelo yango bakoloba me boni toyebaki français te lelo tokomi koloba français boni tozalaki soko toyebaki mathématique te lelo tokomi na mathématique c'est faux. Mathématique ebotami awe epai na biso, géométrie ebotami epai na biso, physique ebotami epai na biso, sculpture ebotami epai na biso, dessin industriel ebotami epai na biso, dessin scientifique ebotami epai na biso. Bokenda bo consulter ba mikanda bokomona os di Shango plusieurs années avant naissance ya Jésus. Déjà wa toyebaki prof en mathématiques. Mais tango mondela ye ya kati yo boyebi na yo alakisi yo enseignement et bâtiment
enseignement et ce bâtiment. Yango lelo, po baloba otangi, faut pesa kombo ya bâtiment oyo bimeli. Ngai na uti soko na inukine, kasi c'est pas bâtiment. Ngai na uti soko pa ibo c'est pas bâtiment. Mais ba koko na biso, bazalaki na balolenge ya kotangi. To ignoraka eloko moko, tolobaka mwana ze mayele yamba kota na ino kelasi. Kaka ndenga ze ko kolela, kaka ndenga ze ko sakanela, kaka ndenga ze ko maîtriser ba mo. Doja biso moko na ndako tokolobaka mwana ze mayele. Baboti mosusu kutu balobaka, en tout cas mwana bomi kotisela classe bo sila mbula, te poisonné déjà mayele. Donc tokendaka ko zwa mayele na ba bâtiment wana sika tokendaka ko tika bana te. Lelo na lingaki na masolo ina biso ya lelo. To solo la nano nani ndoki. Nani ndoki. Tango tolobia wa tout à l'heure, religion yaki ko sipa bato. Religion yaki ko boma ko zala ya bato. Religion tangi si biso ndoki. Moto moko apumbwaka bolumbu na butu akomelaka makila bato na réunion bakendaka na butu ba réunion ngo mingi aka na mikili ya poto baliaka bato bandoki yango nde bafrenaka bato bajwa misala te bandoki yango nde bafrenaka bato babala te bandoki yango nde bafrenaka bato ba évoluer te na bomoi. Yango tolingaki lelo tosolola nano nani ndoki. Nani ndoki nani satana. Satana groupe électrogène et alimentaka ndoki. Satan ye wana babandaka etumba na nzambe na 1900 kileki tango wana mokili nano salemi te soko se salemi. Satan a mokolo moko soi-disant selon mokanda na bango asepela ki yepe babanda kokumba mela eloko ya nzambe honoro ye bapesaka na nzambe etungisaki makanisi ya satana ngo balobi au départ ye moto alaki ange de lumière ye moto alaki na grade koleka pe ba ange yonso. Mais mon kolongo anjango tango a jalousé nzambe mbala moko soko pe alobaki soko pe nzamba monaki makanisi ne point d'interrogation mapapu na elongo eloko ya ba angelu yonso ya net ya ba pigeon ya komina ba na mapapu loko ya ngembo mbala moko to ebite tango babwaka ki na senda changer ki couleur to pe kaka na bitumba wana mais balobi babenga ki soko ange Michael aya ko menacer ye babandi etumba bango mibale na mapata ekoki te simbi te babwaki ye na sesika moto alaki trop parfait wana nzambe soi-disant sali moto na jardin d'Eden atiye na bomengo mais curieusement nzambe yango amonaki deja baangelou bakokaki etumba te na ye Lucifer abwaki ye na mokili esika moto alaki parfait. Nde na histoire wana uta wana ye moto akoma kosala ba démon ye moto akoma kosala ba ndoki ye moto akoma kosala motema mabe yonso ya mokili to tuni ye tango babwaki na se nde akomi kosala ba motema mabe mais boze sans ignorer que bolobi na biso na mapata ye moko atondisamaki na motema mabe oyo ekotelaka ye utaki wapi. Pour les lorsqu'on soko nga na ze motema mabe bolobi Satan ndenge babwakaki na se ye moto amvute ngai ye moto azalisi nga motema mabe mais oyo ekotelaka ye Satan motema mabe wana utaka wapi po aki ange de lumière ye moto alaki superviseur yambo soko yawe aya motema mabe yaki kolata ye uti wapi
mondele to loposo pembe atalisi biso Satan moko imaginaire bapesi ye lolenge balatisi ye maseke na mukila balatisi ye couleur na yo moindo monoko langue nda alobaka toyebi te soko mpe alobaka kikongo soko alobaka chiluba certainement na kozala ya mondele fo azalatisa mpe zabolo wana na bankota na biso etamboli bambula bagénération badécennie Satan alaka moindo banjelu baka pembe baloyembo lokola inspiration ezalaka ekanganaka lokola na singa na eleko moko papa na biso Vertus ke mwanga na mateta yembi nzambe na komitunaka atuna bamituna mike loposo mwindo uta wapi Yesu Kristo mondele banje nyonso bamindele kasi soko zabolo boti foto moto mwindo injustice ya boye uta wapi nkisi ya bakoko bango bandimaka te kisi ya mondele biso ndimaka bayaki awa balobi binkeko ya bakoko bondoki tobwaka na fulu me bango basali ba église catholique etonda na bikeko yango mindele mituna wana ezalaki mituna etambola na baindo banso bisika bazwami po efongola mayele lelo bato yonso babotami na bafamille pauvre pauvreté oyo eza bien trop bien installé organisé par l'homme blanc nde sika bamakambo yalaka famille wana babalaka te pona nini ndoki akangaka tata mwasi surtout soko bozena tata mwasi moko azeli lisusu pauvre makasi façon na ye lolenge na ye ya kozalela ya kotambolela eze donc ye nde ndoki ye wana nde ndoki église lokola eze parmi borgano ye lisusu koenvoûter koendormir peuple ye wana zeko sala musala zeko jouer rôle na ye lokola bayebi bazena incapacité ya kozalisa baindo au top au nom de l'évangile église asala continuité ya œuvre ye moto andimisa bato église na mobimba nango église de sommeil catholique protestante église yonso bango bateyaka nini bango pe bakeli ba démon na bango église akeli ba démon na ye démon ya célibat démon ya pauvreté bakeli démon ya soko ya chômage bakeli ba démon oyo ekomi lokola enseignement ya christianisme lelo christianisme tozali koloba bango lokola motu ba religion mosusu pe koteli kaka na bizaleli ya christianisme lokola remorque mondele oyo soi-disant memelaki biso bonzambe na bondoki ye moto aye na notion ya Lucifer na baangelu mondele wana azali na mode de vue mosusu mondele akolisi science contenu ya mikakatano lelo ndakisa ya mokuse eze lelo Dubaï na désert bakeli ba amortisseur pour batelemisa ba tour la plus longue du monde bakeli ba rivière artificielle bakeli trop banini ba refroidisseur artificiel moyele kamakasi te atoze na Dubaï mon peuple moko soufflé et pour sanisa ko ze na désert bazwa ki étude soko botali documentaire nango bokomona bato baze ko uta bisika na bisika basala pe esika na bango ya ski neige artificielle salle mobimba
Et c'est ce qu'on a moins combien de degrés. Et ça là, la glace na yango. Mais la glace c'est artificielle. Ba bendi yonso ya mokilo ba nango posa pene na bango. Motonda ze ko bongo la mokili. Et pas na biso ba indo ba limiter biso. Ba saleli biso aliénation ndoki moko ya makanisi. Na se rappela ka moko musu na pourquoi mbula ebetaki to batami ndenge a ozalaka. Après la pluie ça mauvais temps. Et si ka to aki ko batama matanga mbula etikali moke mais biso talite biso to na ba ordinateur na sac soko to bito avancer na matanga oyo lokwa mo trajet ze mo mingi to kopola to zila na ino matanga wana vraiment sila aba to bakimya moto kufi parmi bato babata maki pe mbula tata mo babata maki mbula. Pourquoi ça qui n'a biloko na ya golia fa ke ndako ya ki déjà ba 19h passé. Tata wana ke ko nyata câble ya courant. Câble non isolé ya courant. Lokola ba mai ezalaka na ba kanivote oyo ko yamba ba mai ndenge chola kaka ndenge wana tata wana mona kite. Et si kaze ko tia lokolo basalaki libulu ndenge aka barakorda ki câble moko wana batika ki ndenge wana mai efanda ki ye lokolo ekokota na kati ya câble tata wana sur place et bato baki simana ye bamoni nde mololo betaki wana le temps bata quartier ba yebi soko ba cabine na bango ba luka bakata courant bakati courant mais monte si akufaki bazili la police ya sali constat balongoli nzoto azena mokanda ba moni adresse bokinda kwebisa bango papa kufi sur place wana et pesa ki pashi moto nyonso akomi komona ekokaki pe kozala ye ayingaka tika bana mais bato mosusu pe babatamaki na ye mais to batami na ye nzambe bato baleli. Mais sur place, wana bato babandi moto na moto bandi ko sala équivoque na ye. Yango vraiment pour avant ko bima il faut ko sambela. Vraiment mboka oyo penza donc to tambola kaka na satana. Moto na moto abandi ko sala équivoque na ye di solo na ye. Foto kebaka na bakartier ndenge to fanda katango to bimaka ba mapango to kendaka ko futelo ko mona papa moko mbala moko balatisi yango équivoque ya ndoki yango lelo torobaki nani ndoki tata wana oya kangami na courant ya SNEL biso na makanisi na biso to kanisa ki bato ba ko développer. Oh, c'est scientifique. Pour nini tina 21e siècle, bato fo bakufaka na courant ya SNEL. SNEL na biso tekaka courant na ba mboka ebele. Même problème ya ba câble oyo ko za la résolu soko bato bazé motema mala moto bazé na conscience. Mais sika moto yo aniati courant ya SNEL pour na erreur bato balobi bato SNEL tango basala ki mosalo to yebisa ki bango côté wana mai efanda ka bato balekela ka côté wana soko mopanzi o mai efanda ka plutôt bato bakimela ka mopanzi wana mais bakipa di bisote SNEL a se reprochete pour déjà njonga njinga ya bandeko balaki wana babandi ko attribuer yango na demo moko imaginaire bango bamona te pe bayebite. SNEL a kufuta tata wana te. SNEL a kufuta tata wana te. Bana ya tata wana bakokoka ko engager procès te. Po nini na l'église na bango ba ibisi bango démon soko esprit de mort ezaki ko tambola na libota na bino. Liwa ya tata c'est clarté. Ingete c'est clarté pour SNEL à respecter ba principe te. Liwa tata na bino c'est clarté bozena makambo na famille.
bayokelaka libota na bino zuwa bandeko na bino batondisa motema mabe ndenge bamonaka bino. Imaginez tata wana na 19h ye moko tata ze na mwasi na ndako mais ye moto azali kokenda na bilei bayokelaka likunya po nini te etikali bongo bana batikali nango cerveau na cerveau tata na biso soko akufa c'est parce que libota balingaka yete bajaluzaka biso tata yango ye moko asalaki wenze il y a 18h c'est que heureux te c'est que na makoki te donc abimaki tant soit atekaka soit asalaka quelque part soko journalier azilaki atwa non mbongo na ye ya mokolo pour préparer totuni soko pe alaki na mikili ya poto société moko ya électricité asali mosala atiki ndenge wana eke kangi moto mondela lingaki aluka ndoki na libota alingaki aluka demo imaginaire to elingaki ya la société wana il faut dédommager famille wana te ndoki oyo bomonaka te basi lelo bazali kobala te awa basi bazali kobala te kokenda na balabala esika okokola okokuta bakulutu yonso ya basi oyo yo yebaka babandi bolingo banda yo aka mwana moke te lelo okuti bango kaka na zunguluke babare yonso bayeba bango masanga yonso ebimaka bango bayebi guna yango soko bandimi masanga wana seke masanga wana ekondima mapepa ya bilenge soko basere wana baboyi masanga wana ekotikala kondimama te babali te démon ya célibat soit disons ndakangi bango mais tolobi pauvreté oyo mondela installaka pauvreté wana ebandi kokola lelo libala elongwe engagement sacré ya tata keli likolo na se ya bomo ya bato libala ekomi business tata oyo aboti bana ya basi eze supposé azali na bangombe to bamarchandise oyo ya kosalela misolo facture ya libala soko kutani na libota bati yango $1000 nalobi bien facture côté ya mongo ya misolo soko bati $1000 c'est que famille wana bazé motema malamu côté ya tata côté ya maman bazoti ya 2500 bakosenga 90 casier ya masanga basengi écran place oko 52 pouces basengi groupe électrogène sika tozali kopesa kolema leo na ebite soko e remplaçant biloko nini basengi ba vesto bakosenga wax hollandais oyo yonso wana ku nyonso ya libala ezali kokenda te na $9-10,000 zwa sale sale bandi ya soko ya ba 300 personnes 1500 donc po moto abala il faut azala na makoki wana ju wapi mboka oyo misale ezalaka te ekangama na demonte me kangama ke batangisi bato ete elo bakokoka te ko reproduire misala nani nde ndoki na mikili ya poto mosala ya maboko ndeze ko sala bokasi mosala ya maboko ndeze ko sala avantage tomona wa ba licencié ba kulutu na biso ba ki ba licencié lelo ze ko bisanga na ze électricien na ime awa yo atako changer phase ozaki ko banga te petit awa réalité to kuta makambo mosusu bosaleli adage ya bankoko okena mboka okuti bazeko bina lokolo moko yo pe bina lokolo moko basilisa awa na ba institut soko de nini ya commerce basilisa na ba gestion des entreprises kuna to kanisa ki bakokenda kozala ba gestionnaire bakoma soko ba charpentier bakoma soko ba to ebite ba maçon oyo bayekoleli yango na kimokolo. Mais ce que mon délai monte avec un système éducatif, système à UNESCO, matière et yon soto tangaka, yelo poso pembe. Pour la nini ya appliqué un peu na yete.
Pana bango bati était l'obligatoire était à âge à 15 ans. Et pas une biso était l'obligatoire était à l'université. Il faut si c'est université pose à la moto. Bato bayebi ko kela misala te. Tango biso tozeye ko kola batata na biso bazeye ko ebisa biso. Na baninga mosu bazali ko kenda ko la mécanique. Bayebisi biso bato wana babungi nzila bakozala ni le lobby. Po batata na biso bakotaki nezaleli ya mondele. Na moto ya yekoli mosala azé inutile. Moto faza na maîtrise français. Moto foyer ba ko manyola lopoto ko leka bango moko baye ba kolonkota. Metolobi koloba français. Eze ko komisa moto français. To koloba français ze langue lo kwa motalobi chiluba, motalobi anglais, motalobi swahili, motalobi ki Congo. Te. Moto pon intérêt na ye pauvreté leki. Pauvreté leki. Akei ko somba mafuta ya mbila aya koteka. Parfois zo bénéfice belé. Bato bazeko luka mafuta engala makasi ye mafuta na ye lokwa luka ki pe ya moins cher et c'est malamote. À se permettre ko kenda ko tia kisi ya senglas. A sali mélange chimique nini. Oyo lobby to sima lobby na bato ba consommer yango bakotwa maladie. Poye fala ki asala bénéfice belé bato wana bakotwa maladie. Maladie wana au départ lokole ko za tamusu maladie ya kati. Bato soko babeli bakendaka na ba dispensaire. Dispensaire wana je même pas na microscope. Examen na ye mamituno ya tuna kayo soko ye. Ozeko kandenge nini? Tango na lamuki na tongo na baki muto ekangami nini? Sala examen ya sel na ya urine. Tango yeli na sel na urine akubwaka mona simandako. Lokwa sa tuna ke wana ye mokai bese malaria. Yango ekangaka mutu. Akomeli yo kisi ya malaria. Kisi ya malaria komeli yo. Bande ko balandi bolandaka ndenge toze ko kenda malembe. Potolobi nani ndendoki. Au-delà ya ndoki obino bolukaka ya mokila zeko pimbo ya pimbo ka motakala alongo akeko présider réunion na mpoto ye wana frena ka bato yango lelo to lingi to tuna nani ndendoki. To bandi na ndakisa. Ya mama ya mafuta mbila atikisa senglas poengala. Olambi yango na biloko ni mafuta mbila wana na mbanga to mipanzi ya chambre froide. Et où tamboka nini importé oyebite zeloko nini batie yango formule la lisoko mbula mobimba na nzila na masuwa yambwe koma na chambre froide moto alei tango bandi ko tungisama tango su kiste moko bandi ko se développer et bandi ko sala dysfonctionnement ya kati ya nzoto akei dispensaire et sika kendeli dispensaire wana eze sika oyo tolobi moto moko ne sika sala di gablo tant mosusu ba ma gablo eze belé na sala nde mois dispensaire po boko bosa na tewa to sala ka ba patienté mais to ala ka ba client ndenge tolobaki olei bilia ya mafuta mbila basangisa na kisi ya senglas olei mipanzi olei sokombanga bandi ko sala dysfonctionnement wana okimi mbango na dispensaire et loko liboso ba ko tuna yo ozeko ka ndenge nini wana examen diagnostic yango wana non soko na lamuki na zeko mona neti nazako sala ba forte fièvre na zeko ka motuko kangama yemoko na kati ya comprendre des malaria symptôme wana c'est malaria atako recommander yo examen ya sel examen ya urine eze po jo yo kaka be misolo akubwaka irine wana na simanda kwa bwaki sele wana asaleli yo ordonnance etelo ya tanga poate kisaka nkisi ya mindele asaleli yo ordonnance wana nkisi ya komeli yo yepa yebite nkisi yango basala yango ndenge nini batia nini na kati yepo bayebisaka etango azeko tanga malaria
il faut chloroquine. Malaria, il faut soko nivaquine. Malaria, il faut soko camokine. Yango ye pas comme elio. Nabakisi yango, to yebi OMS, to yebi organisme yonso ya santé, fulu na bango ezalaka afelika. Bakisi périmé, ba changer ba date. Batindi na Afrique. Boutu kolanda wananga elongo na bato bakolanda ka info entre parenthèses na Butembo pa makotisa kisoko 300 tonnes ya biloko 300 tonnes e bandeko ya Butembo tata sungaki bankoko milimo bankoko kotaki kati na bango balobi te biloko yo tomoni yango clair te. Il faut analyser la pression na OCC Kinshasa. Biloko yonso wana 300 tonnes et pour là. Puis bolandi déclaration ya responsable ya PAM. Très à l'aise abi bon je suis désolé. Tolinga kito sunga bango po bazé victime ya babitumba ya ba épidémie nzala. Bon ba s'entêter. Très à l'aise à se reprocher. Et l'équité ezala soko problème moko national et tikali le quoi problème ya Butembo. Même pas d'autorité à l'État, même pas soko ba homme spirituel soi-disant ba tondisi pour wana bandimi na bango. Mutembo tokolobate. Ma supposé bato ya Butembo baliaki bilia wana ya kopola. Maladie bandi bango. La première des choses est bango ba pasteur. Bango ba soi-disant soko ba boti na bango ya molimo. Bango nde bakokanga bandoki, batata basi bakobima bandoki. Batata leki bankoko aussi ba bota suki ya pembe nde bakobima bandoki. Trobaki entre parenthèses. Tozongi awa men sans salaire ordonnance. Luka kamokine, luka nivakine, luka algon, luka novalgine po ya malaria. Ok ko kwea na bakisi périmé. Oyo si mondela déclassa kuna yango yo bakomeli yo po etelo etangisa kibongo okei yo sombi omeli cura liboso esimbite nkisi réagir etena nzoto po na moto ya komela ki okoze na malaria ye moko suite à pauvreté asala ki ob examen te pose même pas na microscope. Nankisi ya komeli yo eze nkisi périmé finalement guérison ezete lokola awa na Felika basala organisation moko ya kobangisa bato yo moko ndengo moni komeli soko de sorte ya kokesana ya bankisi ekomi kobangisa yo. Parce que ngalobi na kozana mokili nga maladi ona kokufa te okutani na bato moko batambolaka ba chemise moko ba repassa makasi boy na ba cravate soko ba témoin de nani ba ebisi yo il faut que ndako sambela na lokola misale za kate na mboka batangisa bato prier sans cesse bato ya l'église de sommeil bakoma kokota tina mapango ya bato soko bakutaki ozolala balingi yo nano babandi konganga. Il est écrit Yezu yolobaki jusque là nano bayebite moto yo kendaki ko se confier pas na ye na dispensaire ayebito ze ko bela nini nkisi ya komela kiyo ayebite réaction ngo na nzoto na yo babandi ko bimisa bandoki kaka ndenge baze ko sambela wana tango babandi ko parler en langue shikara bondo bondo marakara mara shisha 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 molimo bandi ko loba ngai pakara mashikara mabondo 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 tata mwasi na bino surtout soko akana mboka surtout soko zena na vie moko misérable tata mwasi wana abandi ko kange mandoki soko boaka na nkoko moko na lopango soko bofutelaka soko ndenge nini nkoko wana babandi komona ye demo bakosambela lokola kozo eze kotungisa yo na ino yebani te soko ya laki kiste anticorps eze kobengana biloko ya mabe oyo liaki eko se développer
Soko omonani na makoki okei tant mosusu nesika moi babongisa makambo to na bopito ya minene bakoki ba mona meto mosusu balobi trop tard. Soko po se confier na ba charlatan wana okopusa na te balongoli yo na mokili ya ba scientifique na mokili ya mosuni ba memio na mokili ya makanisi. Donc okenda liso hôpital te ba mosu ba koma kokenda soko na ba pevia longo kuna pe bazena na kaye soko ya consultation na bango ba susu ba koma na l'église de réveil ba sala soko chambre haute selon bango moko ndenge ba kolobaka okomi kolala kuna moto maladi ba koti sur jeûne prière suka okufi pour le quoi malade est soigné te kolala kolamuka malade est se développer. Soko moto wana kufi église pas se décharger abimisi ba prophétie yango ba koma na niveau ya kotinda meme bandimi na bango bokenda bokunda kitendi moko ya rouge na lopango tango tokoya ko sala lo sambo tia elembo tokopindola yango ba bongisi lokuta nani ndendoki mafuta mbila batrike bilia we moto aliaki esiko se confiaki pas spécialiste ya santé nani nendoki osko na biloko yonso moto akangami na câble ya courant ya SNEL pombule betaki lokolo exindi oske tozena ndoki spirituel na makambo yonso te mwasi atamboli mabe na kibolenge na ye yaza ya mado asalelaka nzoto ya pesa tala te il suffit boze ko évoluer ndeko wana ya mwasi alongoli bazemi bomoi na ye mobimba po ya koki kobota te po azepe na mobali ya fixe te alongoli bazemi un moment donné le quoi mokili ya kana réalité nango tango mosusu ndeko mwasi wana adui chance ya libala abali o yonso sala ki komikala abandi bomo yashika na ndako ya libala soko boya ki bana lobi poza ki ntenga na ndako ya libala oko souhaiter ko bota moto pa balio pa biso ba indo c'est normal na balio il faut to bota mwana zeko ya te ndenge bana bazeko ya te na libala sero yo akimi na église pokuna balobi yesu apesaka nyonso rien n'est impossible à Dieu akei na église lokola bakozala na impossibilité tant mosu ba trompe si bakata ki ba trompe tango wana zeko longola bazemi ekokoma na ngonga moko babandi kokanga batata basi bandoki mbongo libala bokabolaka malamu te tata mwasi na bango asepelaka te liputa bopesaka ye bakei na ndoki spirituel mwana mwasi atambolaki mabe oyo alongolaki bazemi oyo pana ye ezalaki liyandi po lelo awa ekoma na terme bakolobaka zemi wana liya yabetaka ngo dada bato babangaka lisu kolongola zemi te mais soko ekei na kopercute baluki ndoki spirituel enseignement yonso ya christianisme eze komona ndoki moko imaginaire ndoki wana azalaka alimenté na satan moko imaginaire satan ya mokila maseke aza couleur na ngai boye ndeko ndombele moindo yango tolobaki église aye kocontribuer na aliénation école etelo a contribué na aliénation po nini tozali komona lelo médecin atangi akomeli moto kisi ya yambo esimbi te akomi kisi ya mibale esimbi te médecin lobi na bino alobi nazali komona clair te bokenda bofandisa famille namoni clair te
na komi 2 produits nga na yebaka eza efficace ndenge nini esimbi te na nzoto oyo bokenda bofandisa famille soki ezalaki médecin ya mayele soki ezalaki atanga etelo ya ntina ya conscience alingaki adouter asala doute scientifique doute méthodique na matière oyo yatanga abi menga batangisaki nga soko malaria ebeti soko na pesi oyo na oyo résultat kozala oyo soko na pesi oyo na oyo résultat kozala oyo même po nini na pesi oyo résultat etikali yango te est-ce que bakiso eze malamu eze périmètre à côté soko ya un médecin aza limité na ko traiter akei na balabo pharmaceutique depuis un temps nazé ko komela bateau ba prescription nga nazé ko sala mpo ya bakisi oyo mais eko simba te pour na raison nini bino bo sala analyse ya ba produit oyo bo sala ba analyse na yango poto yeba réellement produit c'est malamo toté ye pasali asaleli foi yango bate ya ye donc ti atanga ki etelo na ye wana atangi yango pe nalikanisi ya ndoki moko satana moko nzamba bwaka katango babundaka mankaka ya respect kuna likolo abwaka ka na siawa ye petit atanga zena ba diplôme azeka kana bagage wana yango atangisi bana 1 + 1 a été égal 2 soko ke na église bateye 1 + 1 = 1,5 azena tin na tango ta sala analyse mais ndenge nini nga na ze professeur na tangi saka 1 + 1 = 2 bino boze ko te yanga 1 + 1 = 1 na ndenge nini te mais soko aki motama yele alinga ka ba demi plus demi de salaka 1 mobali aze demi moi ça aze demi soko basangani basali moko nani ndendoki bande ko balandi botambusa makanisi na mayema komela bino na mabota na mayema komela bino na mosala tango kaka mondela kangaka baindo na pauvreté ayebaka ata relâche biso akei pauvreté wana lokwa to kukuka kobima na yango te ekobota kaka mbeba sur mbeba ekobota kaka mbeba sur mbeba soko zangi kolia banda tongo te poko leite okolula ata mokate baze ko sana nzila mbuma mokate tata mokolo baze ko tambola na moninga na batali penza mama moka ze ko sala mikate wana balobi maman azo teka mikate bien asali pena mokate mona tenzala etenzala sali ka mokate na loboko ndenga salaka nzala nde lulisi bino mokate wana pauvreté eza facteur ya makambo ebelo ezingeli lelo baindo tango mondela salaki demo wana ayebaki ya rendre biso ba irresponsable sur le plan physique yango moni moyindo akokaka lelo kokela te nzoka bankoko na biso tango balingaki base communiquer topesaka monene to molai ya Rome Congo capitale na Mbanza Congo esika roise ekofanda mais comment na Sud Gabon jwa Congo Brazza jwa République démocratique ya Congo jwa Rwanda Burundi ba province ya Rome Congo kenda te Cameroun mais soko réunion eze ya ba gouverneur yonso bazena bisika wana ba konkenda te na Rome Congo na Mbanza Congo na motu esika roise ba suivre instruction bazongi communication ya laki balobi bankoko na biso ba se communiquer ki na lokole ingeto zeko songolo kwa lokole alelo même okile li combien de milliards d'années e bandaki na Rome Congo te communication wana ya lokole Rome Congo zepe royaume ya suko esike panzaneli bokasi ya baindo esili meto zalaki na ba royaume ya ndenge na ndenge to tongi to tamboli mokili biso baindo bato ya yambo l'Afrique berceau de l'humanité lokole beti boye balobi mwana moke akufi lokole beti bo balobi wana masolo ya bilenge lokole beti bo balobi wana masolo na mokonzi ya mboka difficulté zeko sala bankoko na biso bakela
balambi fufu akokoka ko voyager na fufu te abandi ko fanda ko kanisa fufu soko na elali mokolo moko lobi e baby na kokoka kolia ngo lobi elandi te to kaka lobi yango na pokwa kolala kolamuka ba chimiste ya baindo babandi ko analyser soko fufu to lambaka yango mai ya moto to ka 100 degrés Celsius oti putulu o baloli lobi bon sika wato kenda na formule musu deuxième formule epesi nkwanga balongi voyage à mosika bakei na kwanga élite intellectuelle à lelo yé balobi bakoko na biso basala nini à part kwanga ebongo yo salini oti kwanga à part ingeta yo salini atatonga mais bango basala ki kwanga eze chimie na ser ya nzete ya pondu manioko eze manioko ane eze na midon. Il faut séparer midon na yango manioko. Eze na double formule. Tango ko sala songo wana eze na formule ko memela kwanga, eze na formule ko memela moteke fufu. Fufu wana me po ba koma na niveau ya ko ba fufu wana ba kolamba yango na mai ya malilité. Mais c'est du chimie. Bazwa qui analyse, bazwa ka tango ya ko élaborer. Fufu balamba kango na mai ya malilité pe mai il faut toka soki toki malamu te fufu ebimi nteba eba fufu wana eze na basorte bankoko bayebaki fufu bakausi na moi eze pembe fufu bakausi na moto na miringa eze moindo sans concours ya loposo pembe nani ndendoki bankoko na biso baliaka biloko eze peto eze fresh par rapport ya bonzambe par rapport ya constitution ya nzoto ya moto lelo élite intellectuelle lelo bato batangi nini baze ko reproduire nini nani nde ndoki ndoki moko ya maseke apumbaka yaka koloka te pasteur tango sambeleli mwashu ayake pai na yo aze ko bota te est-ce que tuni etamboleli na ye bazemi ya longolaki otuni ye ebebisaka trompe na ye te to ba trompe na ye te posoko atikali na trompe moko akoki to te kozwa zemi ekomi tanto plutôt moto atikalaki na trompe moko soko chance moko sourire ya vie azwizemi alobi yezu soko yezu akoki kopesa te batrompe si bakata baincrimine libota parce que réellement tene sika tokomi esengelaki tokoba kokanga bandoki ya molimo to ezali na bondoki sika wa physique moto oyo atindeli yo kisi ezalaki perihumain tobenga moto wana ange to satana tokolika bandeko balandi etandeze ngonga tokokoba na masolo oyo tokomultiplier ba exemple mituna na bino botuna biyano bikozanga te mais tolingi tobanda kolongola bato na cerveau moto aze kokoka ko avancer te moto akomi limité kokenda mboka te po mboka bandoki baliaka bato eloko nyonso moto alingi asala aze kotala njonga njinga nani aze wana po akoki azala frein na ngai message mosusu beglize ya yezu eteyaka te kaka ndoki demoi kangaka ekebela boye ekebela voisin na yo oyebi motema voisin na yo moto ekosenga yo kopo mai kopo wana opesi oyebi asali na ngoni leso mosusu eze te bakotisi bokabwani epai ya baindo hospitalité africaine kiboindo bondeko wana ya bosangani ya baindo esili po tokomi kobanga ndoki mwasi ake aboti mwana kufi te balobi bandoki nde bale biso toyaki bana mike bazali koyebisa biso nkoko aliaka nkoko te wana bazali koyebisa biso
malgré ça qui peka kama kilango ali baby mais lelo bakoma kokanga na bankoko ya bato bandoki bakoma kokanga na bankoko ya bato bandoki mwasi wana kei kobota mwana kufi aboti na condition nini aboti na condition nini bana mingi baze ko kufa bakisi soko ya contraction bapesa ki mwasi ekoningisa mwana na kati ya salita mosusu zongo na kati ya libumu ya mama ta mosusu amimeleli mai bako est-ce que aboti na ba condition normale biloko yonso ya basima ndako lokwa il faut ba gagner misolo bakoma ko opérer bato batu mwa mbeto moko bati wana moinda ya pétrole bati mwa soko rideau te bakomi ko sala opération mwasi ko umela te ndenga komi basale césarienne biloko wana eze désinfecté matériel wana eze approprié eze na banque de santé soko opération compliquée esengi makila po mokili yango bamema bato yango wana lelo ya kojongisaka bato makila tango si okati oyebita kosala hémorragie to te soko hémorragie tomona ba médecin mosusu akosi ba infirmier na silisi opération kuna azeye kolala pe minzoka sabomaki moto nani ndendoki tede sujet oyo tokopusana nango souci e ali bato bazala ya kokola oyo yo bangaka wana oyo yo bangaka awa tokolakisa bino noir sur blanc koze na ntina to banga yango eze na ntina te ndoki oyo kanisaka te esiko kendaka ko se confier nde ndoki obangi koyebisa voisin na yo bozene njonga njinga po akofrene yo okei ko se confier soko pa ya médecin ta mosu médecin nde ndoki komona ndoki spirituel ete apumbwaka te nani nde ndoki biso tolobi kimia ya mfumu kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino tokutani pona suite ya masolo oyo na mposo ezekoya matondo mingi